na sifu nga sikonde na yo yambe sukuna mukile na mnene yo ebi poinwa yo za est-ce que mona matadi mukile mnene de mettre l'habitude d'évaluer bana nyonso. Mais avec moi ezaki na moi problème moi que so papa zo évaluer soit comme ka pa nanga moi oh mon ami toi je connais pas encore ton jeu. Je t'ai jamais vu sur scène banda nanga au travail je me suis papa de akotaki nga na yebeti na fandi na moi ka ton scotto scène ici li ba mo pesa ba remarque donc papa ebisinga mon jeune frère c'était bien ton jeu expliquer allez action papa na bayaya ba betelinga maboko non ensemble et beti maboko maman papa baluki oh vous êtes convaincu de son jeu groupe bomba yes daddy donc parfaitement na panzamba mabala na koti sabat na mabala soto potani boyo pesa mbongo na longolio na libala ba professeur okuta ba rebochete likolo na ngo ba shika baba donc mabe fenzo nzinga award déjà na dediango ba camarade nyonso ya génération nanga na dediango ba artiste nyonso ya matete parce que eza n'effort nanga moté choix nanga zaki porté sur le groupe Simba. Aujourd'hui je me dis je suis très fier Yonzanel ou quoi papa appelez-moi décor il on l'élève du maître Faustin Soukar et Lombe aurait une salle de ganga qui appelez-moi l'élève du maître. Donc aujourd'hui chers abonnés de BioNews TV, bonjour. Merci pour votre fidélité. Vous qui aimez suivre votre chaîne, nous vous disons merci. Nous disons merci à notre Dieu qui a permis que nous puissions réaliser aujourd'hui cette émission. Aujourd'hui, nous sommes à la commune de Matete. Bisogna sotoyebi ke bala Matete babenga bango ba matetois, ba matetoise. Ndeka baloba ke Matete commune ba pomba, Matete veut dire ma belle Edingwe. Mais na Matete awa tozo découvrir lelo artistes comédiens oh lelo akangi kinyo akangi partout au hasard relève il y a artistes comédiens ebele. Il s'agit bien de notre acteur cinéaste acteur comédien Décor. Bonjour papa Décor. Bonjour Yangandeko tata mosia bana papa Décor. Ah maman soigne zatenga na juste émission na siminze na ke te maman soigne ya théâtre solat mais soto ke mabe moteme suki wana mabe koti finalement bon mon akara ye a umela raté donc ye so retumbelu akatanika mala moko na ba question na poser na banga père moko no kite moteme suka po moteme suka ko banga te tuna no za vraiment libre naza libre moteme suka te moteme bata minon sondo ye mabe autoroute ale motema so suki mabe koti papa Décor secret nao ezanini ba monika bimika mala moko bo kangi mala moko kin masolo ole kabwe Décor la banzonzi ngozo zanga te secret ezanini epsa biso non moi on a rectifié muke na kangi na kin te po kin ya mnene en fait na zandi na kati ya équipe ya bato bakangi kin c'est-à-dire nga secret nanga eza na pesa nzambe tana na kota makambo nzambe et ensuite nzambe pa kota makambo nanga donc attends oza nzambe na pesa nzambe tana tana nga musala na associer ngo pe na nzambe yango esala ke makambo ke bien. Décor obotami na kombo ya nani ya kombo ya nini? Ouais, Décor obotami le 24 janvier 1980 Kingandi na commune Matete na hôpital à Omeza waniza ki Omeko ezana mutoto si je me trompe pas ya Jim na botami na hôpital ya mutoto na ni na Omeko lelo koma Omeko ezaki Omeza na botami wana Décor aza mwana ya Baudouin Ilonga mon papa et maman Annie Kinaka Selemuna wana mama nanga Décor aza mwana mibale mais naza mwana liboso parce que na moi mbali je suis né dans une famille de 6 personnes, il y a 4 filles et 2 garçons. Et naza lokwa mwana liboso po naza moi mbali mais nana grande sœur.
Donc, Ilonga, donc, nous avons beaucoup là, côté Équateur. En fait, avant, je me disais que non, je suis de l'Équateur. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Je me dis, je suis congolais. Parce que j'en fais partie des rares personnes au Balobaka. Kozala mu Congo, mu Swahili, mu Ngala, mu Luba, beto na beto. On a combo décor, mais comment va parents va botelio? Rigen Ilonga. Combo pena, combo oyo. Baleki, ba famille, ba yebi, on a botama nango c'est Rigen Ilonga. Donc so benga Rigen. Na komana oh mtakati. Quand est-ce que pour ça il y a au côté dans salon ya théâtre et bandaki au bandi d'abord théâtre na nini? Nga bandi théâtre calais. Je mets, c'est une bonne question. Na bandi théâtre kala. Na bandi théâtre ba 2000 ans na Matadi parce que nga botami awa tant ba mité papa na Matadi to Hollandais kuna na mama na yo ba na Matadi na yo banda théâtre na Matadi. Groupe nanga liboso na ndo sa théâtre comme nango zaki la terre promise. Comme moi j'étais le plus petit du groupe ba ndo benganga Moïse. Parce que groupe zaki la terre promise. On a bandi théâtre kuna yo ebiga ba théâtre ngo et simba tenga na osaka théâtre. Et ouais, na koma pe ko yekola na koma comprendre théâtre na mo ça na ngape bien tous les canaux TV na chaîne na biso mo Matadi RTM radio télé Matadi. Radio télévision Matadi. Tu vas dans les kana et puis na yo raté diplôme nanga na yo yakin na tongo nango non na pokwa singate oh ba moni ku camarade no mo baleki awa pesio ba ebise que ça pesio mbota luki au fond na nani oh niole ça va tout monde na tongo nga no bima na libanda na moni ka garçon moko kota abelela nga we rigena ngo même si on niole wana koti oh to yamba na masana nga to kabwana mikie to kutani su to kwemba ya moi lox polo mulai na bi oh kino bendako eba Matadi to yambani ye nga tuni ye ke waibu abitana ke répétition nini o ya théâtre na bi mais nga bena Matadi na sala théâtre bisa OK problème ezate accompagner nga na accompagner pe masana ngai na talinde banda travailler c'était bien apprécié vraiment nda intéressé ngat abisinga ya groupe yango oasuna Matadi te oyekini so monique c'est bon okoki na yo ko sala théâtre ndena yaki okoma penda na banda ko sala théâtre kuna et puis na évolué qui donc aujourd'hui je me dis avec un cœur sincère, avec un cœur ouvert, je me dis félicitations à toi, je suis fier de t'avoir comme ami. Il s'agit de Junior 6 fois Mobikis. Donc, pas na écoutunga na décorté, pas na ngaza Mobikisité, pas na ngaza Junior, pas na Nazarigen. C'est lui qui m'a influencé. Toye mutu en motivant les sur ça sous théâtre na kin parce que ngazala sous na ba camarade penzate na kin. Na ba relation comme plus na Matadi mais ton aïe awa ayambi nga lokwa tozaki na déjà lobby et il m'a encore intéressé en salango c'était bien et nazala fier na et puis c'est un soldat, c'est un homme que moi j'apprécie beaucoup. Ngana benga ke une personne avec beaucoup de personnages. Donc ce qui tolandi bien ce qui le lokomi oyoza lelo oye bani eza grâce ya Mobikisi. Bon, ils ont liste ya bato belé. Mais bato baza liboso entre autres Junior 6 fois Mobikisi parce que groupe ya liboso on a ça être na Kinshasa. Ils ont yende mutu ebisanga yaya tout esprit art. Donc il est cité parmi bato yo edanga na monde artistique et il est là. Soit moni likamo boy sanga ya yo faut kende carne loko boy faut ça la boy en tout cas pananga c'est pas un ami c'est plutôt un frère. Après que sala non na groupe wana bozai na Matadi au côté sur na groupe nini après kuna na yo ya nanga
après awa nde place masa nanga memenga na vandi boy namoni ezo évoluer kate na yo longwa pas jour mususu na yo yoka non na kende pe na bete moi tour pa na ba groupe kay bebele et puis jour mususu na yo yoka o papa vie de loin sali groupe na bien non na linga papa vie de loin makasi na zumba mon numéro na bengi abi OK après singa adresse ba makambo bebele wana na yo kende. Moi je suis parmi Batoli Bosso banda groupe ya papa vie de loin. Tout sali masala ngape ayo landa biso susu na groupe papa vie de loin junior sif. Nga sikonde na yo yambe sukuna. Mkilia mke. Te mkilia na mnene. Yo ebi poinwa. Yo za est-ce que mona matadi mkilia mnene. Ozomona. Si eyo sala kia to vandi. Nga kande na vanda na tala ba makamna nga ponga linga mona musike. Nathalie nabi na va non na parler Natala groupe naza eza mukie ba travailler mabe tondeni na vandi après avoir qu'on réfléchi na yo baté eza groupe abatute eza tana ngande nanu ekoki te mais ce que le quoi na vanda ki pona zo temps on réfléchir et ça là moi 8 mois mobe na bi olina zonga na déranger sou baninga je dois encore réfléchir d'une manière avancée. Ndi na bena tala na pour école mususu na vani na bi banda na zai mo muke na bande ko envier un jour na za la pembeni ya papa moboye encadré nga na za na groupe moboye et puis voilà na yo vanda choix na nga za qui porté sur le groupe Simba. Aujourd'hui je me dis je suis très fier Yonzana le quoi papa. Appelez-moi décor, il on l'élève du maître Faustin Soukari et Lombe. Appelez-moi l'élève du maître. Donc aujourd'hui, vraiment coup de chapeau à toi. Non, il faut dire coup de chapeau à mon papa, le maître Faustin Soukari et Lombe. Yende a salinga na forme on azalelo. Non, to boité mais pourquoi na place wana, il a fallu tia volonté mon roboy. Non seulement volonté, fallait pena pesa na chamato ina na disposition, il y a un bon maître mon boy. Voilà. Na yokaki nandimi na sala. Ça fait combien de temps dans le groupe Simba? Je suis dans le 3 ans. 3 ans. Non, qui est 4e année dans le groupe Simba. Évolution kuna mamu kende. Tokos. Fallu pour pas côté le évolution. Tokos. Ah, bino aux arabes. Mais jusque là, je suis encore le plus petit du groupe. Nana moi na suka. Batu nyonso baza kuna baba ya nanga. Et nga prière nanga mikolo nyonso mutu mususu abima pe ponga na koma yaya mais abima na siko te ponga lia no mingi nga na no mo suka bana omi lu fois kenda bayana nga ba Roger Kalala ba Jérémy Chabani ba Exil Pechanga ba Belvic Kandila Baron ba mama Aziza ba mama Moseka ba Alain Mabana chef Lule chef Luka. D'accord, tozomona tozomona na nzonzi katanga la loba oui na okata vraiment ko et puis tant na okata o hermon na obanga dans moteme sukate moteme suka na mama nikete na mama minene. D'accord, banda au bandi mama banzonzing tozomona partout d'accord les kabwe d'accord qu'est-ce qui fait que ba benga kaka yo ba s'intéresser à kana yo? Ouais, envers les aînés, je respecte tout le monde. Et à la baninga, et à la bayaya, et à balé qui ne respecte pas. Et il y a encore, na 8 ans, il y a la musala ou non sala lelo. Ngana fkoui ya mutumo bo ya utiso wapi wapite. Naza fkoui ya patience, na fkoui ya travail. Makam na obete loko longolanga ocheba ya na nga Jim Findwelo. Alors yebisa yo, mwano yo fallait kaka lelo ezala mwa boye parce que a outil na travail. Donc le loso moninga a et ça parce que na 8 ans ya ko yekola musala. Donc c'est ça. Pièce liboso joa qui na groupe ya papa vie de loin. Ezaki pièce ni. Et ya pièce belé mais o marka biso ezaki complexe. C'est complexe to bando jouer na nini na to ça ba menuisier. Ngai Masana Ngai Junior Sifomobikisi Balox et son âme mon ami Dikando. Donc tous ça menuisier maître Nabiso
ezalaki papa vie de loin so yebi série mo ezaka ba topé ça ba tout cercle mom ke tolo ban kela yangani kela donc nazaki na forme mususu na ndola ta kilota mukuse chapeau mo boye na mutu elokwa basuki donc na chanta vraiment moi fort. Bon ndeka balobaka mutu nenga bandara musala na ndenge azo ko évoluer ekokana te quoi. Siko pièce nini ojouaki oyo eatiraki papa elombe azwayo c'était quoi? Avec le groupe Simba j'avais un petit souci avec chaque semaine le maître a l'habitude d'évaluer mais avec moi ezaki na moi problème moi que soit papa zo évaluer soit comme il a pas nanga moi oh mon ami toi je connais pas encore ton jeu. J'étais jamais vu sur scène. Ah, ngasko bando swanga. Non ba mutu andi ma batu. Mutu akoma po à mettre sur scène yeyo. Mais ndeni je me disais je suis appelé à pratiquer le théâtre. Non banda nanga ko travail. Travail, je me suis papa de akotaki. Ngana yebeti. Na vandi na mo ka ah ton skoto scène ici ba mo pesa ba remarque. Donc papa ebisinga mon jeune frère c'était bien ton jeu. Ah, na samté mana sepeli. Bakati biso rep to bandi scénario. Papa scénario rôle moi ezaki wana sko. En fait papa bando luka elo mo par rapport à esprit oyazaki nango. Moi deux personnes mo ba mataki wana ba pesi na bango pe mais nde papa bandaki kolingela te. Papa ebisinga maman décor scène na mati. Na décor sur scène. Tout le monde a moi propriétaire. Faut y aller tout le bien. Décor sur scène. Na matin scène. J'ai expliqué. Allez, action. Papa. Na bayaya ba betelinga maboko. Non, ensemble et beti maboko. Maman papa baluki. Oh, vous êtes convaincu de songer groupe Bomba. Yes, daddy. Atalinga mbamabi. Jeune homme. C'est ton rôle. Zwata ko embellir en haut, Zwata ko chango ba pipi. On a qui rôle ni? On a joué prophète, on a joué prophète Boom Crash. On a joué prophète Boom Crash donc prophète mon na panza ba mabala na koti sabat na mabala soto potani boyo pesa mbongo na longolio na libala ba professeur okuta ba rebochete likolo na ngo ba shika baba donc mabe. Mais ça peut maramuzo salema na. Oui, en fait déjà nous, dans le groupe Simba, on a l'habitude de définir théâtre et local la vraisemblance. Ils ont refrain à réalité, tu vois. Donc, biso tozana pona ko incarner, toko pesa batu, toko laksa batu manière de faire na biso par différents tableaux. Omoni. Donc, na zwa ki ango pena lokola ezangande na salango, c'était bien et makamwe kende bien. Parlando na comment kokoma na moi confiance mukie pa ba yaya nanani ke to apena leki ko défendre biso. Donc c'est ça. Maintenant so total na kata groupe Simba hein okuti ba yaya ndingo yo mozoloba et que yoza parmi le plus petit mais la pesi yo confiance wana osamsala façon dont on se comporte envers Bango parce que en te voyant comme ça bon eza ba rôle oyo jouaka au katana osilikaka mais tongi to eba vraiment na ba mikolo wana efandeli na ona bango ezala ndeni evandeli nangana mikolo wana ezalaka evandeli ya leki na ba yaya na ye. Donc je suis encore dans les ABC à théâtre nazana na ebele à quoi apprendre, je suis dans le pied du maître. Il me faut beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse, mais aussi beaucoup de respect. Tant on qui trophée nanga, vous étiez présente, aucun discours nanga. Donc avec moi je définis orgueil le quoi bassesse. Je me dis faut être simple pour Batouba Matisayo. Dans la vie pour Moutou a évolué, il y a deux possibilités. Soit bateau bozan ba on a se ba tombolo, soit bateau ba likolo ba bendo. Alors, esenga yo ozala respect vers bateau na ozana bangonde moko to bateau ba lekio. Déjà balobara limite précède la gloire. Dans bongo penza. Moi je crois que ceux qui ont respecté bateau c'est la grandeur.
Ce qui au lac, ça moi ba orgueil nga c'est la bassesse. Quand on a qui en bassesse nanzonzi. Basse on a bisayo na sepele comme slogan. L'orgueil c'est la bassesse. Quand tu soumara moi sikala katakine. Dozo matakaka. D'accord. Azang somaloba. Omoni ba biso oyo son nzambete. Mais tout ça tout ça te. En fait, récite na biso evandi na reconnaissance, na travail, na respect ya batu oto okuta musala, na respect ya musala. Non, c'est un peu ça. D'accord. Pourquoi ba rôle mingi jouaka ezalaka ba rôle ya kotombuka ya osilika yo kopona ta rôle moko te ya mwa kimia pe mwana pe ya kimio bioza pe papa na ndako oyo ezalaka okatana pourquoi toujours ba rôle wana? En fait, moi nauta ko lobango awa ngana produit. Ce qui producteur moko aye a produire nga bazulinga scénariste, bazulinga metteur en scène, ngana za acteur. Muto achanga sur scène do yebisanga ke awa rôle na yo za boy. Ngana yebisete changa rôle boy. Non lo bango te parce que ngaza artiste. So ba yebisinga jouer un poli. Ata na film lequel na jouer un poli non salango kaka. Mais non salango na moi touche artistique mo boy. Omoni le monde YouTube évolue comme ça. So ba moni eloko moko se beti batu na misu. Batu nyonso bando bengi so bando lingo pesa ka eloko wana. On se comprend. Mais décor aza polyvalent. Na joua barol nyonso. So koti même na chaîne nga omona. Eza na joua ba policier, na joua ba pasteur ya solo na joua. Mais mingi tomona rôle ebongisaka, rôle simba epano zaka rôle kaka ya kotomboka ya kokatana, nde tomona vraiment yango pena de fanda epana o. Avec moi, ils ont la place montée dans le bas, parti fort, il y a artiste et yango. Au parti fort, on a une politesse, non. On a une bisayo, on a un pratiquant art pour une discipline. So ba ebisinga, d'accord, ça la boue, n'a pas discuté te. Na muto azo changa na scène pour na lobake. Déjà na sa na ko sala. So po chenga jouer soda na ko sala. So bon, aucun n'a koki ko sepela ko jouer teza ko jouer ndoki. Parce que je n'ai jamais assisté là où les démons opèrent. Dans une difficulté, yo li moi. Oh mon, ngalinga ba mise en scène wana ba oye na miro côté qui ont été. J'ai pas aussi condamné bato ba sala ngo. Mais nga nazala pour yango te. Donc d'accord, ils ont l'élève du maître. D'accord, tant bato otala yo, ba mona ka mutu mora. D'accord, to lulanga. Ba mona ka o moni sko mama ngo banzi, tant on lobo yo katana. To bande bien to si saka mal, to si ça bien. Boete. Teza bon. Ah. Tant bato otala yo d'accord. Ba mona nzoto mikie mais na kati ya nzoto na mama ebele batami ya bien. Oui. Na simana on a nyaza marié, osa marié, divorcé, to ne to comprendre te. Simana parce que je respecte bato na landa lokwa ba idole. Na respecte bango po bon ba banzela. Ngayo bomona oyoko naza eloko te na niveau 0. Donc ngape na kenda na zupa gesho, na kenda na zupa lava, na yo pesa bino moi parti on a copé sabino. Mais au répondre na question na te na tuni oza marié, divorcé to non, naza occupé. Oza occupé. Wana boule nga. Naza occupé. To bande bien to si ça bien. Si na mwana. Wana mwasi wana mwana. Si. Ba artiste mingi. Ko ba ete ba artiste ba mingi na basi ya poto. Basa kin ba mona bango te ba soutenir mingi na basi libanda. Bo basi na poto bana mibali na kinte. Tenga na otuna. Ngana na ba tante na misusu. Bazaki awa mobali akei musale simbi abengisi. Ezala pe ka mwasi kin ambali na poto. Na pe na ba oncle na misusu bazaki awa mwasi na poto. E simbi kuna mwasi abengisi. Na pe misusu ba tingama awa mobali ya kin mwasi ya kin mwana
Moi na kin te tala siko ki mukolo mobali ya kin moi c'est kin mais bake bota mwana na matadi ozomona donc kozala artiste ngolo baté kozwa moi si na poto sondénité moi c'est à moi si vous comprenez le mariage est une institution divine son nzamba ba moi sinon yeyo mobali no yeyo pasteur d'accord non naza pasteur te mais naza un département évangélisation. Je sais comment orienter le peuple dédié dans Nzela Malam et nayebi ozwa pagano na mema bango vers Nzambe parce que oyebi rappelez-vous biso lokwa bana Nzambe but principal na biso eza ko dépeupler ka diable en fait ko peupler ka ya merci. Tout le monde vraiment qui est parole et fanda. Non, avant parole, je suis l'élève du maître. Je porte la marque de mon père. Nani inspira Kyo pour lelo comme Oyo, Ozalelo, comme artiste et comédien. Ouais. Déjà, l'inspiration était divine. Je dis merci, Panzambe Tata. Parce que Moutoumouta rappelle na Mouto, ya sepela bitenga fola comme lokola. Je viens. Nabi inspiration d'abord est divine. Parce que aujourd'hui, je me dis, idole nanga c'est Spawn Gesho Abu Dhabi. Mettons nazalé na matadi, c'est un zémo mouké peut-être na yeba non Spawn te. Mettons na yekin, na commencé à art avec conscience. Je me suis dit non, faut nazana moutumo le quoi tableau nanga, na otalaka. Oh. Donc aujourd'hui, je me dis que non, Banzela nanga c'est le président Gesho Spawn, levé Rocambole, levé Liverpool, Abu Dhabi. Tout le monde a repé trop na banzonzinga Gesho. Trop. Au monde a trop na banzonzinga Gesho te. Au monde a trop na banzonzinga Tata. Avec moi et Spawn, ils ont une collaboration. C'est-à-dire, à Boy n'est que c'est dédoublé. Ah boy parce que maman salaga il est aussi capable de le faire mais seulement le quoi mutazana nzoto moko aye azuinga ndambu kati na koti singa nga na représenter yemo pasali et pasali kam donc à orientanga awa tu dois dire ceci à au sala boy au loba boy ici n'écrit pas non je suis encore dans les ABC à théâtre. Yango jour musunde ko mwa benga ya na linga ko mingi nga za idole nga la bi kolo ba subongo te yekola batonga yekola nga mona na mwa mukie so yekolo ngo za limité. Je suis fier de t'avoir comme idole. L'avantage ni bozango na msala on comme ça théâtre avantage de msala théâtre ya liboso eza ba relation. Yami Balé, c'est une grande famille qu'on a créée parce que si ce n'était pas le théâtre, j'allais peut-être jamais rencontrer Naomi, Jérémy, Belvi Kandi, parce qu'il n'y a pas de famille biologique. Grâce à théâtre, na sala lisusu libota mususu. Ainsi que ceux qui peuvent théâtre étaient meilleurs lukingate. Pour aucun tombo papa édité, pardon, il y a papa Doudunga Fourabo, c'est émission. Oye pas nanga parce que je suis vivant et dans la famille, il y a théâtre. Je dois dire encore merci. Et côté des avantages, Côté des avantages, Bapota. Na une famille ngo na perdre sous par Mundweri, manager, Yadadi. Voilà des avantages à théâtre. Pour nous, des avantages, il y a Rokufa, il y a Baninga, oui, ça des avantages, ça biloko et Zoki Singa. Parce que son habit mbongo, nous allons écouter parce que je ne peux pas définir l'évolution d'un artiste par le matériel. Voir, il y a un penzate. Des avantages, il y a un choc, il y a un pota, on a zoa, non msala o. Et avantage, il y a bisengo, na famille, on a créé, non msala o. On se retrouve dans autre monde. Taka likoya théâtre lelo na koloba na mwana Faustin Soukari elombe. Na ko boya na mokili mutulo kwa papa Faustin Soukari aza papa ne. Tala ka likola théâtre ngana to koma bakamanga. Biebe sengo za mninga no ndezala. Na likoa musala o check on zampia ka embango yo beta veni matolo. Tukanga mene tongo ti ero to kabona te po ebike. Dossier cotisé qui non a liberté.
Vous comprenez? Nous sommes en théâtre. Maître, non, tant à comboter, moi, je vais place à ça. Fabrice Lolema, les millionnaires de Chicago. Lolema. Les millionnaires de Chicago. Bisikoza, coup de chapeau, nayo, balobi, le billet vert t'appelle papa. Magui Duguicha, la fille aux longues jambes. Diguicha. Magui Diguicha. La fille aux longues jambes. D'accord, il y a des to continuer hein, to continuer aussi sinon te conseil ni conseil ni ngo pesa na ba onion so ba balingi ba ko taper na monde o ya théâtre ba o baza inspiré ba ya te o poni bon conseil yo s'attendait na lo baka ba ya poni tala anzambe d'accord olingo banda mabe ah obi mondo bisengo ezame ba pas si pesa. Il faut qu'on se le dise. Pas si pesa. On a la chance. Il donne un vivant. Et puis balinganga. Parce que tout le quoi gauche son ensemble makambo bien. Hein? A beta mabo parce que lui il veille sur moi. Moi benga penda va de l'avant. Salaboy, gloire à Dieu. Mais ça peine bat musu ba sala tête que na idole na ba on baloba na te ba yokana te baloba jamais malamu pona bango. Vous comprenez? Nga pana nga nzamba sala nga ngolu so pena na scène na président Gesho mwana na joindre mo bo mo so couper mo glisser nga loba bo sala bo et ça nga pe grand koto mo bo vous comprenez naza fier mais belé pe maman totika mais eza boulot to lembate to continuer au sala eza vie et to keka malembe pole. Maître Christian Kachila, Maître Christian Bisikoza, bah, gros bisous, les millionnaires des États-Unis, bah, bien Zalara Moko. Voilà ma ramna, te ma ramna ngai. D'accord. D'accord, tout ça continue kaka. Chaîne nao, olinga pe mingi BioNews TV. BioNews TV, chaîne nanga. Daniel Obika. Bisikoza, merci beaucoup, bonjour. Le BioNews TV, c'est mon ami, c'est mon frère. 4x4 de la presse congolaise. Les 4x4 de la presse. L'homme à l'orgueil scientifique. Il est intelligent, il est sage, il est beau, il est propre. Azapi social. Merci beaucoup, d'accord. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne BioNews TV. Là, je dis bonjour à nos partenaires officiels FBT Moussala. Et ouais, je dis salutations à toi, mon papa Paul Mwamba. Et na FBT, hein? Papa Paul Fikipo, ya maman Nathalie Fikipo. Papa Paul Fikipo, ya maman Nathalie Fikipo. FBT Misala Nde. Et mon sponsor, Paul Mwamba, sponsor officiel, Paul Mwamba. Quand l'esprit et la parole s'accordent, il se passe quelque chose. Paul Mwamba. Christian Bokungu, les mignons garçons de l'Europe, bonjour à toi. Christian, est-ce qu'on a Christian Luko qui poto na poto? Il y a Christian Bokungu. Christian Luko. Là, je dis bonjour à Madame Jornika Wayambo, l'efficacité de l'Afrique du Sud. L'homme de moins à 15 ans. L'homme de moins à... Tout le monde a Nzondi, trophée Nzondi Ngaward. Ben fort ni yango salaire pour comme place wana pour yo zwa trophée wana bandika bakala mingi te mokangi déjà ma solo. Ouais, trophée Nzondi Award déjà na dédié yango ba camarade nyonso ya génération nanga na dédié yango ba artiste nyonso ya matete parce que eza ne fort nanga moté. Théâtre eza le quoi équipe ya football. Eza jeu collectif. Non, eza qui peut-être que na moi appui ya Eyenga, Aïda Lianza, R10, Mama Sananga, Naomi Lufakenda, Roger, Nde peut-être que na Jemo ba comprendre qui décor. Zamba Sungi na 8 trophées, na dédié yango
na baninga na nga nyonso na bafani na nga nyonso et na dédié trophée na nga na monsieur Paul Mwamba sponsor officiel na dédié trophée na ngai et pas aller qui na ngai check na dédié trophée parce que petit mot boye et simba tazala toujours na venae na dédié trophée pa amasa na nga Rigen Makwala café na dédié trophée na nga pa ya Cortési Wilangi na dédié trophée na nga pa ya Cristiano Tayeye na dédié trophée na nga pa Christophe Bosenge. Bref, na dédié trophée na nga pa ya batu nyonso o balinga ngai. Et pour finir, appelez-moi Décor Ilonga, le lèvre du maître Faustin Soukari et Lombe, autrement dit l'honneur du groupe Simba Moto. Et nous voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Toki Atro, Toki Mingi au décor à Outikoloba. Donc merci à vous, à toute personne, au Bazoa qui tend à Rolanda émission Oyo. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, pourquoi pas de partager aussi. Merci à mon caméraman Exaucé, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Balobi Yende. Bobi Soazas, ma machine Maramouikendara bien. Maestro. Quant à moi, Marlène Njoli, l'aigle de la presse congolaise, je vous dis merci beaucoup. Au revoir.